Raymond. How are you? I'm fine. Rayvani. Petit frère, on va dire ça la plaisir de venir naïe. Le gars naïe tout ça la clip. On va profiter de les gars. Mbote. Mais on va anglais na Swahili. So talk to me in English. Yeah, say hello. Congo! 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 Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Okay, wait. Hustle Monday. Hey, hustle Tuesday. Tuesday. Police are bringing the telephone. Hustle Monday. Hustle Tuesday. Hustle Wednesday. Hustle Thursday. Hustle Friday. No hustle Friday. It's a weekend. Party time. Friday, it's a weekend. Party time! Wait. I want to hear this song, right? I want you guys to sing. We don't need music. Nataka tu muimbe. Nataka tuimbe. We don't need a lot of bass. Bendi msipige sana.
Nataka tuimbe nao. Okay. You start, waimbe. Na. Tusakia liquide. A commencer par l'eau. Même de l'eau de la viande. A commencer par l'eau. Même le champagne. A commencer par l'eau. Hustle Monday, hustle Tuesday, hustle Wednesday, hustle Thursday, hustle Friday. No, it is on Friday. Say, my beer, I want my beer. Today, my beer, where is my beer? Yeah, thanks a lot, Congo. I love you so much. But I say one thing. I love when you do that. Soka il t'appelle les mains. Yes. I want to show Tanzania that Congo, you got love. Okay? Washa tocha simu yako. Washa tocha simu yako. Polisi mwinda na telefone. Polisi mwinda na telefone. Yes. I want to send that video to Tanzania. Okay? Polisi mwinda na telefone. Everybody. Polisi mwinda na telefone. Everybody. I love you so much.
Merci, merci, merci.
c'est bon. Yo commence à écrire moi toi. Ils sont bons. C'est bon. OK. Tous les gars, c'est bon. Bayuti na bayuti. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakalise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo ozo na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité, santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na bangeli susu plus 44 79 853 90 849.
tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.